bolandaka Lingala News Magazine et puis ça va information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Mobange à conférence de presse Salamaki awana inerbe na grande salle et pas na yemoko le docteur Muyembe pona kolakisa kisi oya makasi azui pona virus Ebola. Bino ba na province bobanga te Ebola deja ekei na mupepe po kisi oyo soki ekoti yaya ata ndenge nini melanga ekoki kotelema te bana kuna Ebola bopesa ngwa die boyoka bino moko le docteur Muyembe ndenge alobi na miko ya Lingala News. Toko ko guérir yango tozui kisi nango écoutez epai ya ba congolais oyo basali ensemble na ba chercheurs ya Amérique. Maman Nancy oyo ozomona na côté na ngai apesi contribution makasi po ayambaki ba chercheurs na biso ya Institut National de Recherche Biomédicale, Docteur Chani et Docteur Molangu bakeleki kosala ba recherche wana oyo tolansaki kuna na Amérique. Ebongo mpe totindaki maladi moko oyo abikaki na Kikwit bongo à partir ya makila na ye ebanga, donc molécule wana ebanga to développer yango. Donc sikoyo na loba Ebola ezali na kisi nango oyo akobikisa soki ozali na maladi wana ya Ebola. Ezali programme ko monene to sali mpona Congo mobimba, mpona Afrique mobimba, mpepo ya monde mobimba. Soki Ebola euti na Afrique, ekoti na poto, ekoti na Amérique, ekoti na Asie, tokoloba te kisi nango ezali. Maladi oyo ezobangisa biso lisusu te parce que tolongi yango. Voilà, message na kopesa bino yango wana. Bana province bondimela ngai awa après avoir kokimisa coronavirus awa nde virus Ebola okotelema te ndimela ngai po kiso yo lobi deja ebandi action.